Salut et bienvenue sur RD Congo Info. Merci de votre fidélité et je ne cesserai jamais de vous le répéter car sans vous, notre site et nos informations n'existeront jamais. Donc 5 minutes avec César Ngadi. Il y a Lelo Sige Ezali, Tozali Kolobela politique et puis ce qui concerne le 19 décembre. Le 19 décembre, oyebi opposition ezali kozela date wana po balobi oyo nyonso tout pouvoir ezosala na ba premier ministre o ba nommé etali bango te. Po na bango bazozilaka le 19 décembre ezali jour oyo président Kabila akotika pouvoir na ndengi constitution elobi. Totuni pe bato ya pouvoir ba yebisi biso. Il y a plus de raisons que le 19 décembre Mobulo et Salama, parce que président Kabila pouvoir échanger constitution te. Il indique que oyo constitution elobaki, constitution elobi que ce qui président date naye et commis pour atika pouvoir, ce qui président mosusu aponamite, président oyo azana pouvoir akozela ti oyo mosusu akoponama. Yango oyo et salami na République démocratique du Congo selon bato pouvoir nde balobi. Donc président Kabila a rozala tina 2018 parce que président Moussousou a ponamité. Pourquoi président Moussousou a ponamité? Les alliés dialogue muto et décidé ndengwana dialogue ba vrai opposant bazala kunate bato bazala kuna bazali bo opposant moko bazana tendance car na côté majorité yangona ba keyi ko sala dialogue na bango basali glissement oyo opposition bandoko lo ba glissement oyo bango ba bandoko boya mais glissement salami parce que président de la République il fallait atika pouvoir dans une constitution lobby le 19 décembre a rotika le sous pouvoir te ako kendeti na 2018 opposition lobby oyo nyo surtout bazo sala premier ministre bati etali bango te bango problème na bango ezali président Kabila mais bato pouvoir ba lobby le 19 ça sert plus rien botinda batu bakitara na balabala parce que bato bakitara na balabala to monana noté que moponzi moko leader moko ya opposition akufi ou bien asale loko mo mabe batinda ka ba jeune ba innocent ya batu mutu bakufaka. Donc ce qui marche wane ko salma il faut bango moko batu ya opposition ba mener baza liboso total ce qui likambo ekui ekuela bango mais ekuela bango te ekuela kaka ba pauvre ba tipa batu ba jeune batu. Donc pour na bango le 19 wana eloko mo ekui ko salama te parce que président Kabila a betaki discours à landi ndengi dialogue elobaki il faut appeler sa primature donc premier ministre awita na opposition yango wana pe anomaki Sami Badibanga oyo azali représentant ya UDPS na parlement atalelo UDPS ezolobaki bango bayebiete parce que papa Tshisekedi alobaki mutu moko te ya UDPS akende na parlement ye azakuna ndenge nini soki azali kuna donc c'est que azali mutu ya UDPS te mais batutu bayebike premier ministre ba nommé kombo na Sami Badibanga awiti na UDPS siko ye kati ya gouvernement na ye akonommé batu bako wita na opposition. Donc batu ba wita en opposition donc et vous la gouvernement moko boye ya batu nyoso tout donc na batu opposition na batu pouvoir na tango que premier ministre azali mutu IDPS andimi akota na gouvernement oyo Kabila nommé donc c'est que opposition endimi makambo na yango yangwana batu ya pouvoir balobi que les 19 donc eloko moko ekoki ko sala mate. Donc ceux qui les 19 et loko et salami donc batu ya opposition mutu balingi kaka batu mboka na biso République démocratique du Congo batu bakufaka mais net bino boyebi ke biso na 5 minutes avec César Ngadi to pesaka point de vue na biso te to sala jugement te bino nde bozota la biso mutu boyebisa biso est-ce que le 19 décembre ezali lisusu na tina batu bakita na balabala pona ko manifester que président Kabila alongwa binonde mutu boko yebisa biso ndenga tolobara na 5 minutes avec César Ngadi. Nous vous laissons le soin d'en tirer vos conclusions et de nous faire parvenir vos commentaires sur le site rdcongoinfo.net.
Derrière la caméra et à la réalisation, c'est Joe Flesh. C'est ainsi que s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver très prochainement avec plaisir pour un nouveau numéro de 5 minutes avec César Ngadi. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez surtout pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. À très bientôt. Yeah.